Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kisasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kisasa eleki partout. Mikolo les abino pardon. Jima sala ilo karatakate. Yana bien agayo. Ah jima mukende yo. Umela. Bana kin. Kebana jago zappé so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jimi mukendi. Umela. KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Nazaka nesengo ya ko présenter yango pona bino yango nini KNB magazine, premier magazine d'actualité où il peut sakabino ba information sur et puis où il a bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa na biso KNB. Tofungo l'édition à lelo na maloba ya président Joseph Kabila oya loba ki lobby na tribune des Nations Unies sur processus électoral et ingérence na retrait à MONUSCO population bazan ki maloba te. La discours pour dire que non, l'élection est financée par le gouvernement congolais, c'est juste pour nous imposer son dauphin à respecter. Le problème toujours soulevé le lot que non, nous acceptons l'élection, mais pas avec la machine à voter. Parce que la machine à voter, c'est là où il y a les problèmes. Le peuple congolais tout a formé pour la Tshisekedi. Tout le monde Kabila doit pouvoir répéter à le remonter. Le tozan espoir mon copain Kabila rolo babiso di loba moko to assurer biso. Donc on a biso Kabila et là on a le baron eza azon le baron pour na bango ba FCC na bango pour intérêt na bango. Pour la peuple congolais Kabila tout ça intérêt na été. Eza ko favoriser tricherie na camp FCC. Parce que population oyo biso tozali biso nde to votaki bango bazala na bakiti o bango bazali. Sans nous la population bango ba ko exister té. Solembi batika biseta basali le côté oyo basali le koni bazo kosa président entourage longo balongwa bagenda Solembi to baye baki ba tricher ndanga wana grand tricher alongwa bango to ngi bango te to ngi bango to so baye ko lukuta leki to ko bina suka alors bakenda kaka di batika zomboka. Bakino masengi corne nanga ayoka batu nyonso po élection et les kamalamu pe ba réagir par rapport à maloba na ye liboso ya ba parti politique na palais du peuple. Et là on dit comme ça biso population parce que est-ce que nanga ebi que souveraineté primaire et banane. C'est nous la population. Mais pourquoi Yaza ko insister toujours quand on a ma machine? Bisoto yebi yango ke nanga aza manipuler na pouvoir en place. Nyanga yoso mona ke nombre ya batebele oyo baboy ba machine. Bato bazali muke Yaza ko soutenir bango. Azana mbongo wala ko machine na itandi bo makongo azo maka machine à voter machine wese ana mbongo ako kinga wa mboka tu ba machine isa pasa election azana mbongo to ko sabatu atika biloko azo ba papa ye moto ba ko kamba to la mboka te atika biloko azo ba papa azana mbongo na ko pa machine partout te atika biloko wana les impositions biso to lingi machine à voter na nanga balongo place wana batika biso moko to batinda machine à voter mususu o biso o peuple congolais akondima to kende na soki ya zawana na machine na ye vote kozala te ya kokende na batu na élection te ye batiaki ye po akamba ba élection azana eloko ya kotindika batu na makasi te soki ya boyi kolongola machine à voter aya nango to kotumbango atumbola kanda ba congolais te to kotumba machine.
Adolphe Muzitu a signé contrat de gouvernance avant pour un candidat unique pour une élection. Bakinois va réagir par rapport à Yango. Bon, toutefois, déclaration à Muzitu est normal. C'est un politicien, alors ça la politique. En dehors de cela, il faut qu'il garantisse ses intérêts. Il faut, après avoir combattu pour le peuple, après avoir combattu pour les choix d'un candidat unique, il faut que l'intérêt à venir, politique, et la paix assuré. Normalement, il travaille pour le peuple, le peuple doit aussi travailler pour lui. Il faut que s'il voit que le partage des gâteaux, avant de choisir candidat unique, ce n'est pas un problème, c'est normal, ce n'est que normal. Adolphe Muzitu politique, il y a un intérêt personnel d'abord. Parce qu'au début, Adolphe Muzitu a d'abord Premier ministre. Il doit m'allonger à ça, tout le monde a pété. Ce que pas avant une gabe, à mon que na palukuna et simbité. Frère nommé qu'on n'a pas monsieur Renda ni que simbité à qui na groupe rassemblement en tant que clic na bango ba onyo soana Moïse, Caméré, Félix, nyoso bakinde kuna. Après ce que pas à comme qui va partager gâteau, soit on va partager gâteau. Ça veut dire quoi? Ça d'abord intérêt personnel na moko nanu. Parce que pays est comme marché boité. Bazala ini ba misa candidat unique opposé à combattre la majorité. Le problème que ba candidat nyo so na ba le cas devant jury, maintenant monta présenter projet société na. Alors on va le compter qu'est-ce qui est le meilleur, hein? Et vous allez voir, ça peut le partager, mais pas parce qu'on est candidat. $100 c'est pas un critère, $100 000 c'est pas un critère. Ils viennent, ils proposent projet société, ils le font. Les journalistes posent des questions. Celui qui va gagner, on le retient. UDPS Kibasa et Sengi Naba opposant Nyonso va soutenir Félix Tshisekedi, le candidat unique à l'opposition. Puis, dans mon colo Alelo, tu constater d'abord liste au CENI a publié. Tu évidemment va traiter un mot inclusivité zalakité. Bande comme mususu peut bâtir bango pembeni na ba justification moko eza clarté. Mais tu l'oublies malgré tout liste wana to prendre acte na to yebi ndenge pouvoir ezo sala. Les lots place nyoso bipa nyoso na Congo particulièrement na arrière pays bazolinga te ba politiciens ba s'exprimer. Balingi ba élection mais balingi te que liberté ça la partout. Yango biso to l'oublie. Que malgré que bazo sala bongo, heureusement que ba élection ezoya. Et puis tous les peuple maboko ma casse pour la détermination bazanango afin que tout coma la élection na banzi peuple lelo et lingi opposition et za la candidat moko yango biso to sengi to lobi parti local la UDPS et moni pasi mingi ça fait 36 ans ils ont lutté et UDPS c'est un candidat moko comme on a Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un sengi il y a opposition va soutenir la candidature wana na tokosili sana koloba le peuple occasion et Samuel Bino lelo pour récupérer destin na bino oyo ba gestionnaire à lelo ba bomi ba silisi na espoir na kati na moko yango tolobela kiao opération pimela bango seuil et ngolo banini bato la majorité tokoki ko voter bango soki mokete sinon ko voter bango eza ko voter liwa na biso na tokosenga na peuple atelema na ba quartier nyos na ba balabala nyos na ba village nyos na ba ville nyos na ba province nyos na Congo démocratique mobimba tous à la sûr que il faut tout le changement pour pouvoir ezali ezongela lisusu te et peuple na biso congolais a récupéré dignité na ye. Merci. Ba parti politique et opposition bazali ko se préparer par rapport à meeting oyo kozala le 29 septembre 2018 oyo. Lettre ya
opposition ekotaki na gouvernorat provincial à Kinshasa du fait que approuva que donc soit receva qui déjà lettre par une signature on prétend que jour wana incident wana ekomaté pour ceux qui totali bien cause oyo opposition azo plaider lelo eza vraiment cause au peuple congolais nyonso azanango lokola souci na motema du fait que dans un moment où il y a information opposition a sorti lettre d'information hôtel de ville normalement on m'a bêté ngai pona na trouver ngo ezanango normal baza censé recevoir la peine na base na bango ya bango pe kaka ndi bango sa base na bango ndenge nini processus électoral ezokende ndenge nini makambo nyonso ezokende parce que base na bango baza peut-être na information nyonso te meeting wana ekoki lisusu kovandisa makambo ya élection na ndenge ya bien. Quand je dis na ndenge ya bien ça veut dire par rapport à ndenge opposition zomona makambo ezokende. Le 29 ezali confirmé. Pourquoi? Parce que nos leaders de l'opposition basangani balingi ba sa position commune na kati ya population ba expliquer bango ce qui se passe sur le terrain par rapport ya machine à voter, par rapport ya pourcentage ezali non reconnu effectif, il y a 16% ezali déjà na kati ya machine ba bandeni ni ya ko radier bato ana devant public et bala qui sa public par rapport ya manipulation le pouvoir azome mabiso tozo kende à l'inconnu. Alors il a fallu population na biso ba leader na biso baza la basangani ba sa position moko commune afin que tokende na ba élection moko apaisé et paisible et puis ba sa position par rapport ya ba massacre ezo salama na kati ya ya este ya beni oyo tozo yeba bit na ngote surtout on elika ke meeting na biso ko le parce que to surtout komeli ba autorité ya ville to komeli la police to komeli ministre intérieur mamtobi que le général Kasongo à cause du dispositif moko malam pour la sécurité za malam to na elika ke nyose ko le kamalam Comme on a maître Tinda Mongali Bonga Mwana Okata Ongolo Ogbucheche. Par rapport à la sécurité, ba opposant temuto ba asiraka sécurité. Sécurité ezalaka bongo assuré na bae oyo l'état apesa bango pouvoir ya ko assurer sécurité ya ville. Et bongo oyebi bien était bandeko na biso ba policier moto ba asiraka sécurité ya batu na biloko na bango. Bongo tokoyebisa ba imboka puisque meeting ya le 29 biso ba yi opposition to sengaki bongo ndingisa na ba autorité était meeting wana salama. Bongo comme ba pesaki biso ndingisa autorisation au babengi na lopoto était meeting wana salama nazo banza était ndeko journaliste sécurité ya baimboka ekozala bongo assuré. Journaliste Serge Kabongo a réagi par rapport à la menace ya batu ya UNC au menace qui est dernièrement. Ngai naza journaliste, ngai nasaka musana na politicien te. Et puis nasaka na ba cabinet ba politicien te. Naza mukala ya ba politicien te. Donc nasala boulot na ngai. Nasali pe émission na ngai tomba le 19. Le 19 faisait date mo historique septembre. Vous voyez que c'est que dazonga le 27 septembre 2016, le 30 asali meeting nae, après ça ka Kodjo carton rouge, après c'est Kabila carton jaune. Et puis abengaka bato ke ba manifester le 19 septembre. Le 19 septembre, bato va manifester. Mais bato va manifester. Tant qu'on a opposition et kabwani, opposition musu baki au sala dialogue na bango na Kodjo, opposition musu batikali na rassemblement. Bato bakufa ki on a parlé de plus de 50 morts. Et boyokaki na ba politiciens ne ba pesaki ba vie na bango ba musu bakanga bango, ba monide la na ba chibala après. Et puis ndeko o mukambi ya parti boyebi le kaka lobby qui est bateau babimi wana baza ba drogué. Alors ngai on a un journaliste formé. Donc il faut ça la bateau un commentaire historique même si on a répété en 100 fois.
est-ce que naza musali ya mutu na musali ya population nazo répéter que Tshisekedi ndi abengaka bato babima na nzela bon il faut pe bato aide pes balo bakio pona nini o rappeler que Tshisekedi ndi abengaka bato babima na nzela na osaka musala so mutu sali mabe yango wana biso ba journaliste faut to na courage ya ko baki soki lelo mboko ezotambola te eza po ba politicien kozala lelo boy azabo lobby a changé a komi boy soki biso tozalaka ba journaliste ko sa musala moni na sali et ça bango pas cité soki soki to bano sala ba politicien nyoso ba kozonga na nzela pe mboko ekende na molongo. Bakino va réagir par rapport à la mort au bazai ko retrouver na batongo na baveni na bango boyo kanenge ba peseli. C'est que ba petwana ba kuluna. Soki ba kutani na ona kutuna ngonga mato za ne lokote. En tout cas qu'il pleuve qu'il neige ba petwana ba ko sasa o lo wa nyama. Donc pour la musala opération du coffre de sala tout à fait est normal. Pour la ngeza mabete c'est normal parce que peuple congolais a le droit au temps pour la mboka na ndenga lingi n'importe quelle heure. Mais le lo ya ba millions musuto so banga po tambo lo binge no secteur pour na koti. Donc ils a passe et pas na biso eza mabe parce que le loko ezo sema na kati ya Congo peuple congolais faut azala éveillé. Soki bokangi mutu bokangi kuluna bosena tuka koboma ete bozwi botie na boloko soki lelo ye abotamaki azala kuluna te eza nde bapasi ya mokili bapapa na bango bazosala na baonatra bapapa na bango bazosala basociété ya leta bakuluna baza bana basoda eza mpenza mabe te parce que soki otali bien tout se paie ici-bas eza makambo mosusu bakuluna na basala soki ezalaki mpe bafamille ya biso ngai mpe na lutaka na solo te baboma ye mais oyo nga namoni eza mabe eza kaka tanu baoboma bakuluna il faut bazala beaucoup plus na baprécision ya ke moto tozoboma eza mpenda oyo asala bamabe wana dernièrement namona video moko balakisi jeune moko bazoregrete ye po babomi innocent mais na cadre ya bakuluna oyo bazoboma. La police eza na pouvoir ya koboma te ba exécution oyo tobengaka na lopoto extrajudiciaire eza makambo ya kokondane. Comment expliquer que mutu bokangi mutu baenleve na ndako epa na bango na butu lobi na tongo bakuta ye akufi alors que nous avons une police oyo ezali chargée ya koveiller sur la sécurité ya batu na biloko na bango. Mais police ezalaki wapi ya bazokanga batu wana police ezalaki wapi ya baza koboma batu wana mpe bake kobwaka bango na mai. Donc je crois que eza makambo moko ya pasi makasi na mboko oyo sengeli kokondane. C'est vrai naoki misusu bazolobaki baza bakuluna. Non, je premièrement nandimi te ke kuluna esengeli ko route université oyo ekenda basango ezali pratiquement ya kobeba population ya kote wana bazanga ikolela te na micro ya KNB. Maman est posé ce problème à casser parce que pour cher donc au saranate. Pendant que la piéton est comme il va faire qui on comme les canards d'autres dérangements moins été. Rien bazo qui peut coûter bazo bête dans cara. Bon bah c'est la gare qui n'attend belle élection bah qui est voté bon romain. Ma cambrete mais on va constitution mboka bah qui peut monter. To comprendre nzela on so toma loire à ligne pour nzela o. Et m'ta chargé pour na nzela tu y ça. Université bandambo on a bimati lelo. Abanda qui ba travaux mais travaux et kenda. Et ça passe. Donc baloba trop tozo continuer ko loba to ebité to loba sounine mais là to senga nzela oyo par rapport ya liboso na boye et biso ezali bien mais le ko la ba konzi ba into za la bote to senga so ko za image to senga ba mbule bandi ba sunga sona ba boatu ba za so ba boatu na nzela esala ka nzela oyo po mitu kana nzela mo esala ezate ko sa ba boatu tala yo za image tala mbule ne ba tala na za image na mbule bandi te mais tala nanu. Ah maman nzela opena fa batika ngata ndeza ki makadama ndambo
banda ba ko buka nzela o to comprendre te so il est temps atala makambo ya université to atala raté d'ici là yango to kende ba mbula makasi ezo banda soki mbula moko ya makasi ebeti na ndimi te ke to koma ta place to teleminga na o to bando suka kuna na rapela en tout cas nzambe papa tomalwaka na lobi bien papa na ngai ministre infrastructure papa mbongo ya nzelo eke wapi bongisela biso nzela. Reporter ya magazine KNB bazalaki wana na commune ya Kitambo précisément na Kaluka et si quand ba kutanaki na population evandaka côté wana bazali vraiment na difficulté ya mai ba lezole la ba kondia régie des eaux qui bateli bango yango eko sala bango pe bien. La minute on a problème ya mai. To sali une année 6 mois pour la mai. Tozo vivre na mai ya kosomba. Bata bandal ba komo maltraiter biso. Bakomi kolinga basi na biso, bakomi ko violer ba mama na biso, pour la kino ya mai. Mais avenue mobimbo komo na boye. Tous les parcelles, eza ba pompe. Na kola so image. Pompe za wa, pompe za na pango yo ba pompe za ebele. Mais mai inane 6 mois mai bimakati. Kumesa biso ya Kitambo, atela biso problème to sala ngote. Bukumesa Kitambo comme si Kitambo ataka Kitambo ya koto kuna bonisaka. Awa kipaka ngote. Ya waka tena ete mai to sana passe kuwa kutoto di jour kendaka nango chaque jour. Papa mai za passe. Na ngamba bande bidama ko desa. Soki pemba eza te to toka mai te. Ba debita kaluka baza wapi? To ke bandel bata bandel ba ofinga biso. Do souffrance bi ba konza mboka bota likambolo. Quartier un mai te la boy. To sali 3 ans to zo mai te vie souffrance. Ta bilamba ba ndeko misalité. C'est très difficile makasi pour na mai. Mai ese ya régie des eaux kindela biso batio na ye mai ese ya mais pression sikoyo à partir ya niveau ya direction place mai eutela azana pression te mai bimaka nango te bimaka te tokoma kotoka mai mabulu mai na selemba selemba pe kuna rando soki kulule tomboki moi kotoka mai eza te donc l'état la biso congolais attends le makambo parce que to lembi pour mama iko ce bébé que to mele na selemba bana bakuna bakotabilo mbangu moi esate omoni biso ne toza na kalka to souffrir bana na sanza janvier mai kenda kasi ko 8e mois to mona pasi boyina bana soko zangi mbongo soko za mbongo to toka mai te na selemba na tamo ana kalka deputy ko yokela biso mawate na sama ngande zongaki tani to souffrir na bana tala bana classe Phénomène Oudjana encore et toujours bazali kolela pour nani bazo kanga bango et pourtant balia na bango ata bambonga basoda ngote. De femmes au bazar qui baoudjano bazolia bamonga batontona po bakanga bango ekomina biso ba innocente bakomo kanga biso na nzela ndeti nga kutata mbonga tonton moko na lia na nte mais otambo be na nzela tozana ujana to lata pe bote ujana bokanga ino so balingi ba ujana te la seule façon que ça les a que conseiller ba parents biso même atana niveau te ya télé que à partir de loba na faut bo changer habillement na bino to comprendre mais ça te ke bakanga biso après to rekene kuna banda ko simba biso na banzoto donc que na ba valeur na biso peut comment perdre en à cause qu'il y a parti qui a loi bon ba peso bakanga biso bango mo ba cha ujana na billet 200 francs to boité eza makamu na bango mais ndenge eza na ofusko ba yeba kana bana classe pe bazali ba kolona o bazotobola ba mama mabumu wana est-ce que ba mo na bango te ba mo na bango ti ba mo bango te bango ujana kande ba yo aussi ça te ezalaka te makambo osala wana bana classe bazali mulunge makasi eza en Afrique mutu okotomone na broke se ndenge na lati bo eske na gene mutu te
sikoyo otemisa na nzela oyo ujana okota patron na ndaka bato oyo osala oluka ujana eza na sens te ngako na mwa baosamisa apunda bakende okanga nde baizine ya bilamba esika eutela parce que bango nde moto baoforme babilamba baye nao bamisu balata basa soutien bamisu mpe nde baza bakokala bape olata soutien te molunge étouffement ndengako nde aza nayebi te so na lobani parce que batika bato mosusu mitu evanda à l'aise parce que bamisu taka nde conjoncture mboka nde ezali bapara to mosusu basundola bango bamwa vie osala te balingana bango ata mibali bazwa ata mbona bon siko bie bokomota bamala l'aise yokanga bango baosuka we neti nga boye na mwana nga moko nakolata jipe na ngai ya mokuse baokanisa nga ujana me baujana baza bano bazokola bazolata basoutien te baza ba 12 ans 13 ans baolata basous-vêtement te me neti nga boye na neti na nga jipe ya mokuse na mwana nga moko fo batalaka mpe elongi ya ujana eza na age nini elongi ya mama ya mwana moko bie ya mama ya 2 enfants aza na age nini siko bakomi kaka bamona moto alati jipe ya mokuse ujana bamona moto atie nastro ujana bamona moto alati sengle ujana biso nyonso toza baujana te biso toza baresponsable tout fait toza babana biso totangisa bango eza bieme eza na Congo bakompare nde ba âge ya ba 13 ans ba 12 ans 14 ans nde baujana. Rédaction ya magazine KNB mais qui réfléchir par rapport ya origine topé koyeba esika nini baujana babimela. Ujama c'est clair et le gouvernement en place parce que bana basi esengeli ke azala na collection na ye mwana mwose esengeli azala na mesh mwana mwose esengeli alata kitoko azala kitoko aliaka kitoko ntango azolia te yibaka kango ke akokende kosala kindumba yango ozomona réalité tozo vivre nyonso tuna kati ya capital oyo eza gouvernement en place eloko eza la base na yango nakoloba eza la pauvreté eza pauvreté parce que moni bafamille ebele mwana na moment où il fallait parents et moi za prise en charge ya mwana akoki kozwa ngo te mais même ba Facebook yo bana bazokota na pour ça apparaître mais ndenge moko bazomonela kuna mais parents azopesa yo opportunité ya kozala bongo te eisengalaka asa eloko moko boye po azwa mbongo to mpe motu moko boye apesaka ye mbongo moko boye po asomba to mpe apparaître na ndenge moko boye mais abosenge age eza sikoyo na se le pouvoir en place déjà à la base à Roudiana parce que le pouvoir en place est incapable. Il y a au moins le bana bazo bi mabanda na bango bazo to sa boti na bango te bana ba combien à l'air pour nous nier à travers le pouvoir en place. Roudiana c'est toujours pouvoir en place. Ba propriétaire ya ba bar ya ville province ya Kinshasa bazali kokamwa ndenge nini ba policier bazo kotela bango kokanga bango yango bazo tuna est-ce que bar pe ezali ujana. Toza la souple ba ojana so ba koti na ba bar toza la souple ya ko benga na bango parce que soki toza souple te e kozala biso problème po ba ya ko kanga biso lokola bana mususu ba komake soka bimi kozonga na ye aye na chasser balambi na ndaku yango ba parents ba komaka autoriser bango habillement wana po habillement wana bazouta na kati ya bandaku nga pona message ya général pona babujana eza mabete eza bien po bana wana ma bakomaya kodéranger ma bapère vraiment démarche na bango na nzela mona moka moke alati caleçon te soutien te devant bapapa ma eza ma respecté acte wana nga na sepeli nango po bana ba déborder façon ya kotambola bana ba komi otambolela biso ba papa et soka leki liboso na boye na yo moko moni mnake oui mwana a dérangé yo sous-vêtement te soutien te nga na sepeli na général Kasongo mobeko azuana esali pe bien po bana pe bazwa mo éducation ya malamu pe na osanga na général Kasongo boye alandela ba soda na ye bien ba profiter la makambo te ba ndako violer bana batu banda kotsa bana batu maboko na ba sous-vêtements pour déjà ba zo sala ngoto yike ba soda ba mo déranger ba jeune fille na biloko wana eza bien pour azokanga ba mais bana wana ba komi boye pour na situation ba parents baza na possibilité te bazotanga te misala ba papa la bango eza ozo voir que ba ujana baza ba mineur
tinde bakobima mpona pasi ya mboka eleki so gouvernement na biso etali côté ya social mais bana bakomarche bongo te bakomi kolinga moto akende na ye ne fiske azwa ata lipa omona papa na ngai d'un côté mais nde bakokanga bango eza bien mais botala na mboka ndenge ezali pasi eleki ngai mosusu parale mosusu awa mboka kopesa mwana lipa te mwana olamuka banda ntongo nzala le mosusu bakokende classe mpo babiso bazotanga akokende classe nzala lifa sala oyo emotema elingi. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et fidélité. Vous allez toujours continuer. Copé ça na magazine Nabino Kinshasa Nabiso KNB saison 3. Balobi saison Oyo. Et zande yaba professionnel. Ceux qui n'ont pas bengioté. Cause à la presse à qu'on dit ma présenté pour awande moussalande. Et zo le kamalobane belé. Car ande na mesana koloba la simplicité dans l'excellence. Nganabino. Tokuta nilobi pour na numéro ya sika.